M. Karine va faire mission. Madame Karine plutôt. Arrêtez aussi Mukendi. Deuxième fois, arrêtez. Troisième fois, avec quoi remplir l'émission va pessier. Qui était il faut aussi. Mais cette façon, pour la condamnation, il y a Karine ou Aboumaki Rosso va transférer au niveau Yandolo. Merci, moi, Namboka Antiba, na CPL, ma casse pour la condamnation à Karine. À l'époque, M. Kabila, il faut condamner, procès à Ndolo, a mérité condamnation. Parce que Bango Bayaki a une mission spéciale, il y a comme population, comme peuple congolais, a mérité condamnation. Ndi azana kata boloko zo bete boloko trobi boy boloko na za boloko sécurité ko kande boloko parce que yo zo mérité boloko à travers ba mauvaise action de osali na kata nzoto ya Russie Mukendi lelo moi c'est zo lela akomina bana zo tengana bana yo Karine ovandi parce que personne mission qui était o bomo Karine bomo Russie Mukendi lelo bomo Russie Mukendi mais merci na justice parce que justice zo mérité zo sala musala na lelo madame Karine ça qu'on a Ndolo avandi à l'aise betande boloko. M. Karine va faire mission. Madame Karine plutôt. Arrêtez aussi Mukendi. Deuxième fois, arrêtez. Troisième fois, avec quoi remplir l'émission va pessier. Qui était il faut aussi. Mais cette façon, bonjour, bonsoir, Nabandino sur la voie céleste. Bote Nabino Bote Bozali, et partout dans le monde. Vous avez un abisso par la voie internaute, ou un niveau États-Unis, son beauté. Vous avez un niveau Europe, un beauté. Vous avez en Asie, Océanie, sans oublier en Afrique, précisément en République démocratique du Congo. Et ça ligne de Konabino, moi Nabino, Moïse, Maoka, Antiba, Nemiso Bodingara. Tout le bateau, tout ça, décryptage, il y a actualité politique. Merci, Ndeko John Mboki Bendo, c'est ma caméra. Ndeko Alvin, bien sûr, toujours là, les autres foot, c'est ma toroloba, Ndiamo, votre équipe dans la voie céleste, la Pessibino Mboti. Les lots, tout ça, décryptage de la situation politique. Dossier à Rositi Manga sorti à gouvernement Samba Lukombe na makabetali ya John Numbi. Est-ce que John Numbi a recherché un niveau Zimbabwe? Est-ce que bakangi te basijo to libre la awa ya on azali ngai moko azali na moko azali communicateur à IDPS na tout ça décryptage archoté na kombo ya Dominique Kabundi. Mwana mboka Dominique Kabundi Mbote. Mbote, bonjour Antibal, bonjour la voix céleste, Mbote ba Congolais nyonso balande biso, Mbote mwana mboka Antibal. Bonne santé. Te santé za pepele na ngolo nzambe, biso to za bien malam, parler calme, vraiment za pepele talano température mboka na biso. OK, directement to ko da premier point na biso awa. Situation à sortir gouvernement, zo me la bende. Boso za ikabia mtaza bloquer, mais tisiko to ebate na zo bloquer za bembe za katumbi beza ba tu beza fatier mo beza il est fait. Deni 3 mois ngo na ba 30 2 mois déjà ngo sortir gouvernement et commis problème. Kabila za soutenir zo bloquer. Merci moi na mboka Antibala pona mutuna ozotuna biso pona makambo sortir gouvernement. Na kati ya Congo moi na mboka Antibala tout ça ba politicien te bazate pour ba servir le peuple bazate. Pourquoi bazalité? Parce la volonté du peuple te. Moi na mboka le chef d'état Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton à cette consultation na ba congolais qui était parce que tout d'abord avant consultation ba congolais nyonso ba bandi koloba téléphone na mboka Tshisekedi faut alongola pembe na M. Kabila il faut ba kabona na FCC ba tous ba lobby église catholique peuple congolais ba journaliste ba homme politique il faut nous ba kabona na FCC mais moi na mboka Tshilombo ayoki ko le peuple congolais ayoki ko le ba poussière congolais a déboulonné FCC comme mon panzi. Balamoko a convoqué consultation. Après consulter ba homme politique qui était il faut aluka nouveau majorité pour diriger Congo. À cette consultation, après consultation aluki nouveau majorité.
a nommé premier ministre. Il fallait premier ministre à son gouvernement Ebima. Mais il y a pas bandi consultation dans homme politique. Mais chose grave Antibal na Katia Congo ba homme politique bazate. Ba tous bazon kaka intérêt privé. Ba kaka intérêt personnel. Non, non, intérêt privé. Bandi politique congolais. Mais bino IDPS na moni botini plus de 300 quelques candidats. Plus de 300 na Katia IDPS bon ba poste autozui ba tu vas déposer 82 lettres bazou kaka ministère mais à travers réunion au basali ba trouver solution mais quelque part moi na mboka Antibal na so kité eloko wana so qui na kata IDPS ba peste dans le ministère muké mais il fallait bima bandu côté IDPS ba déposer ba liste belité tant ba déposer ça makambo interne ya biso qui était il faut ba koza IDPS bango pasala ni ba vendre kimia ba sola kata réunion ndé ba bisa bantu o ba koka bazo ba ministère ce n'est pas que baboka na kata média o IDPS poste muké ba toza belité o ya essayer biso kata parti il fallait que ba koza IDPS bango moko ba vendre ba traiter ba dossier traiter ba dossier o ba kobima wana ndé ba ko bazo mériter pour ba diger na kata ba ministère mais jusqu'à on connaît qu'on présenté banal bazar bloqué. Pour le moment, dossier à blocage et outil dans Ngambo. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il fallait biso côté battre ensemble un changement. Oh, il faut pas passer biso 8 ministères. À travers ma solo bango na premier ministre ba solo li ba pesa bango 5 ministères. Mais côté monsieur Zanine balobi qui était selon critère au balobi au ba sengi bango à travers critère wana il fallait que te ba pesa tout d'abord ba CV na bango ba to ba condition CV ba yeba domaine na mutu. Ce n'est pas que yo za mécanicien au comme ministre de la santé, non, il faut ba pesa ba déposer ba CV, il faut ba tala bango ba te mutozo mettre besoin mériter ba tala ba critère wana à travers ba critère wana ndé ba ko combien mutu ba tala ba pesa ministère, c'est ça ba critère au premier ministre a posé pas na bango mais kune kuma kama côté boy na boy. Qu'est-ce qui se passe au niveau ensemble? Moi na mboka Antibal niveau ensemble quelque part bazo collaborer na Kabila tam mais c'est Kabila c'est qui na Lubumbashi bakutana Katumbi basololi parce que la réconciliation au niveau de bango mais tant que komi awa bakabani manœuvre dilatoire qui était pas empêcher mon Zambo ça fait maintenant 2 mois yango pour gouvernement banane quand côté la bango de ba manœuvre dilatoire or que esprit ya bien ya mwana mboka c'est que était union sacrée wan bango ba l'esprit ya nini ya kato ndé ba kemu nakata union sacrée esprit ya kato il fallait tozo beaucoup makambo ya imposition ndé premier satin non za makambo ya kato te photo travail union sacrée à travers demande ya mokonzi mboka à travers que te il faut mokonzi mboka asa la majorité wana to servir peuple faut peuple là se retrouver à travers nouveau majorité ndé makambo zo kana kati ya gouvernement ngo siko tande zo pousse na boy population mutao connaît toujours ko couper na misère wana to suka wapi te calamité mwana mboka za commander le suprême te calamité aux décisions mais Katumba c'est un ministère de défense non ministère de défense c'est un ministère mu konza mboka à travers notre constitution ils ont conçu mboka ndesa ils ont konza mboka ndina pour ministère et na coalition c'est quand je mona Kabila azaki ministère de défense to mona aussi finance ah to saliki ensemble to sali mariage mais on ensemble minyo sacré to ensemble mais à travers ensemble makam to sangeni il dépasse aux majorité c'est mabunda tomba qui passe après ya Katumba ya ki après ya Bemba 5 ba sengi ba poste wana pour mabe ça bango ba poste régalé à chef d'état mais mais bango o basengi yango te parce que on est le kuta ya peuple congolais bazo batina na kata SMS basengi yango te ba bien que ministère oyo ils dépendent de la chef de l'état ndé lelo tozo c'est le gouvernement ebibana mais bien que te soki gouvernement bimité pesa mokonzi mboka force ya kolbakete il faut travailler na ba secteur généraux ndé bakamonte to okenda ngo wana c'est leur vision ina natala pas mokonzi mboka parce que ba ibi politique ba lingi changement te so bango ba ko tete il fallait boina ka bango moko ndé ba poni que il fallait nous to servir peuple pour le moment ceux qui ba likina média ba lo n'importe quoi ceux qui ba pesier titre alobi aso sala n'importe quoi mais cette fois-ci à travers vision pour ceux qui ont lundi message à mokonzi mboka te tout le gouvernement ya ba guerrier et ligne kolobani gouvernement ba guerrier oh ba ko servir le peuple ba esclave ya peuple ce n'est pas que ça tantôt plutôt té ndé gouvernement ba guerrier ndé mokonzi mboka sengi yango wana. OK, merci de toujours union sacrée. Selon les informations pétition est à niveau Assemblée nationale oyo ba député ba senga
va destruire Mbos. Pas ça pour l'Assemblée nationale. Selon les informations toujours, Nakati va député, Babi Kenon Moutaza a planifié. Donc il aurait au conditionnel. Et ça, Jean Makabou n'a pas. Entre Jean Makabou n'a pas Mboso, ni ça va se passer. Dès que Nika Sikoyo, ni bureau définitif à l'Assemblée nationale, ils ont investi, on va s'aller mon compte Mboso. Ni pas ta mienne. Wana mboka nazo répéter balo bananga kete na Congo tous ba politicien té ka bango moko na kati assemblée nationale ba bandi ba terima ka bango moko na kati assemblée nationale depuis rentrée parlementaire ici Salim ba côté réunion ba côté assemblée une seule fois. Pourquoi une seule fois? Parce que na kati na bango bo organisateur ba ko makambo o Jean-Marie Kabunda Seli boy o Mboso Seli boy il faut Mboso olongwana il faut battre mutu ensemble ndé calculer sur le niveau ya assemblée nationale. Pourquoi? Parce que désolé za makasi. Est-ce que tant basa biloko wana? Est-ce que ça n'a pas intérêt au peuple congolais? Ou bien intérêt au peuple nakati wana? Intérêt zaté. Kama ya bango moko il fallait bolongo Mboso, il faut battre maman Eve. Quel niveau na bango? Mais tout ni bango question. Tant ne bosala makelo nyonso wana kete il faut bolongo. Ou bien intérêt au peuple. Intérêt au peuple zaté. Ka bazo tala ba intérêt privé. Auto zo makambo kete autorité morale ndeni makambo ça au niveau de l'Assemblée nationale. Or que faut ça boy parce que ça monte tel boy parce que poste ils ont posté la bisto non ils ont posté à peuple congolais mais bango kuna bato tia makelele bango kuna ba désordre banda ba côté ensemble une seule fois dans ba côté sauter qu'est-ce qui se passe une fois bango parce que vous organisez or que basa c'est déjà bureau définitif mais bazo lukani c'était théâtre politique moi na mboka Ntibal théâtre de chez nous les au niveau de l'Assemblée nationale les théâtre de ça na Congo théâtre grave na Congo ba politique bazate or que baza ba sala makele obitus aw mais soki oteli bango na mulungu na bango batanga Congo ya peuple mais makambo bazo sala ils na kata intérêt ya peuple té ils a désordre de chez nous tout ça ba benga batamba ba manœuvre ya to ba benga temps parce que bientôt 2023 bientôt ba benga ba manœuvre mais tu bi était et ce que ça le manano ndio tout ça effort que to pesa na nouveau majorité bien la carte élection au ba membre ya IDPS pour bazana vision chef de l'état ba travailler pour un changement ya Congo pour un intérêt ya peuple congolais ndio makamozo na carte Congo yango. Alors commentaire moké pona condamnation ya Karine ou Abomaki oso ba transfert na niveau ya Ndolo. Merci moi na mboka Antibala CPL makasi pona condamnation ya Karine à l'époque monsieur Kabila ceux qui to bimi na bana to salama to revendiquer ba droit na biso ba bisaka ba politicien ba bima ba pesi bango mission moko kete bobo mo population nde monsieur Karine ba pesi mission Madame Karine plutôt arrêter comme Russie Mukendi. Deuxième fois arrêter. Troisième fois avec on remplir mission ba pesier qui était il faut Russie. Mais cette fois on a évité la carte à procès. On a évité montabumi Russie zangate za mutu mususu. Nde ba uti ko condamner 20 ba condamner la carte procès azana Ndolo azo mérité condamnation parce que bango ba yaki a on a mission spéciale ya koboma population comme peuple congolais azo mérité condamnation wana. Ndi azana kata boloko zo bete boloko trobi boy boloko na za boloko sécurité ko kande boloko parce que yo zo mérité boloko à travers ba mauvaise action de osali na kata nzoto ya Russie Mukendi lelo moi c'est zolela a komina bana zo tengana bana yo Karine ovandi parce que personne mission qui était o bomo Karine bomo Russie Mukendi lelo bomo Russie Mukendi mais merci na justice parce que juste zo mérité zo sala musala ye lelo madame Karine ça qu'on a Ndolo avandi à l'aise betande boloko. OK, merci directement de côté toujours. Dossier à Katanga. John Numbi va mettre mandat d'arrêt contre lui. Donc pour l'instant, ça va considérer comme déserté armé. Ceux qui va passer ordre dans le gouvernement zimbabwéen, Batia Maboko. Selon les informations toujours conditionnelles, John Numbi va préparer à Dubaï. Tu es habité à Dubaï, mais déjà, à toujours en Zimbabwe. Mécanisme ni oyo ya ta communication IDPS au gouvernement ko zo pona ba permettre te John Numbi a commencé Dubaï. Merci moi na mboka Antibala pona mutuna wana. Tout d'abord, na senga na mukonzi mboka, faut ba saisir tous les services de renseignement à Katanga. Tous les services de renseignement à Katanga. Nanya bimisa John Numbi a voyagé.
a bimisi pour fâcher et le quoi les bossons go wana mais toi c'est un chef de l'état non il faut baser tous les services à renseignement John Numbi a bimisi à Zimbabwe mais na CPL makasi na délégation Union européenne parce que tu vas lancer mandat international parce que lancer déjà mandat international qui était attaqué na Dubaï attaqué Wapte Bakangé c'est Dubaï au livré ba conseil gouvernement ba livrer à travers les relations bilatérales entre Congo na ba pays mususu net ko senga na que tu vas ko senga na que doit saisir John Numbi so qui John Numbi qui était à sa déserteur oui ça va ça déserteur de ba lancer mandat d'amener Bakangé parce que ça déserteur akimi na kata armée azonga na awa pour procès à Floribert Chebeya nani abuni Floribert Chebeya pourquoi Kim baisser le patron de Bosso une fois katang asali message te zangate na bima ka morte mais pourquoi Kim les ayote pourquoi Kim parce que bientôt procès à Floribert Chebeya yo Kim OK mwana mboka antibal na zo bisa na zo asile que te Joy Numbi ba ko na Joy Numbi awa akosamba awa et puis akobeta boloko faut te vérité nanya bomi Floribert Chebeya mon droit de l'homme nanya bomié que ça copa na bango à travers mes Kabila to sepeli makasi parce que tu as une déclaration oyo yo ya John Numbi parce que ça après à ça mo bien na ça après pour la samba oui ça après mais pourquoi okimaki qui se voit bientôt mon mboka antibal na zo assurer que John Numbi akokita awa akosamba awa déjà audience vous le public pour peuple ngwale ayeba nanya bomi mon droit de l'homme nanya pesa autorisation bana basali sur place nde toyeba a procès kana mingi zo banana na zo assurer au mwana mboka antibal oyeba kete John Numbi akokita awa bakomeye awa nde akosamba kaka na kati ya Congo awa. OK, merci John Numbi okita awa to connaît toujours nayo. Est-ce que ma projet 2023 et tu sais na poser bino bataille de pesque soir. Mwana mboka antibal il faut y c'est non constitution élection 2023 mais oui ba combat bino ba bilo bolo est-ce que mwana mboka antibal il y aura les élections tu sais que dire organiser les biso IDPS tozo banga élection té mwana mboka antibal d'ailleurs toza prêt ce qui élection ta lobby toza prêt to bête élection et pour to gagner qu'est-ce qui se passe mwana mboka antibal biso IDPS to bundi 37 ans de 38 ans d'élite pour que tu vas appliquer ba texte selon constitution mboka ba appliquer yango to bundi pona état de droit démocratie ne to bundi yango wana à travers l'île na biso parce que moi na mboka Fatou Tshisekedi Tshilombo Beton azu mu kontombolo azu Congo na kati ya libulu il faut le Congo to bongisa makamusu tout d'abord eloko liboso tout d'abord recensement na 2006 tina ba wara ba voter ba chinois ba voter na 2011 même antiban ba voter na ba chinois na 2011 même ba voter ka ba wara ba voter même na 2018 mais to biboye na Kabila c'est un bino boyaka e bozel bino biso to biboye to za prêt et recensement to yebana Kabila na pouvoir c'est un bino bo marchaka Kabila c'est ngakete Kabila tango to ko jour à maponi Kabila o recensement pour azwa temps mais to biso to biboye bien avant qui était il fallait recensement pré-recensement une élection. Deuxième chose moi na mboka antibal ka bango ba to société civile ba qui des autres awo pour le dossier ya président Seni ka bango moko bango monsieur retard ka bango moko ba to société civile et ça biso de presté aussi longtemps que biso to biboye l'élection ba pour le président Seni ba que spiritisme ka société civile spiritisme et très biso te biso to tali bango que to après pour na moponami. Mais même deuxième chose, ils ont promis un recensement. Quand Bango oui, tous après, ils sont congolais, tous les recensements. Mais pourquoi Bango va un recensement? Parce qu'il faut le faut pas appuyer en gros. Il faut appuyer le recensement, il faut installer maintenant parce que tu as besoin de la carte, tu n'as pas carte de thé. Parce que la carte d'identité, c'est pas carte d'identité. Mais na est, tu vas faire belé, tous à combien? Faut toza combien pour le moment même na Kisasa toza belé toza combien même na Louf problème ça problème ça dit ba to boy recensement mais selon attendement selon compréhension il y a bato à la muka na bato c'est évident peuple congolais balobi que non bino IDPS recensement bino boza osenga
toza na mboka moko oyo eza na baguerre soki na est eza bazone mosusu oza kuna pas même 30 minutes. Alors recensement, ouais, quand on parle de recensement, il faut population sans à recenser. Alors na baguerre toza na kati mboka recensement sur les bandits et aussi la mukolini quand ya bandi ko eza ya mwana Tshisekedi atika na 2 ans na une année électorale parce que pour ça que nous sommes recensés bandits et aussi la camp. C'est ça les problèmes ya bandi ko ba bisa tout na bandi ko na ya bakaba. Merci mwana mboka Antibala pona mituni ya kitoko yozo tuna biso pona makamotali election na kati ya Congo. Mwana mboka Antibala est-ce que bato ba ko fana est ba saba congolais te ba congolais bango pe ba besoin ko voter parce que ba saba congolais. Mwana mboka Tshisekedi mbike oui photo c'est clair na est azo bune pona est et comme kinya ba vendre kinya na est parce que ba besoin na vie. Mais awa ba porter ba photo na élection tonjimi élection mais dossier il y a recensement il faut tant ministre intérieur la collègue alors que pour le recensement tout il dépasse c'est pas il dépasse qui organise les élections tout le ministre intérieur et c'est ça que bandakan et aussi le camp surtout le ministre intérieur ce qui a passé biso c'est toujours c'est là ce n'est pas que il dépasse le programme qui était et c'est ça mais en est-elle on était Italie dépassé. Elle est dit parce que biso peut tous après tous les comme ponami donc une élection pour to gagner ba qui union so ba député national professeur tout récupérer en douceur ça passe tous c'est là ce n'est pas que président IDPS jamar que bunda yoalité les gens au jour tel les gens ça na été il y a personne c'est là ba pes date que date to bandana no recensement tous après parce que pour le moment to bon ça comme parti to bon qui était ce qui les loba lobby qui était recensement to bien était mbalamoko vote qui vote makambo qui était recensement ko bandaka ko sileka était de PST surtout to ça parti politique to ça c'est la bango ba pes date et pas mis intérêt qui ba pes date et pas mis intérêt to ça après pour le recensement ce qui recensement c'est 2 mois 3 mois et télévisionné c'est peut to ça mobilisation et recensement après recensement ndé to mbalamoko match to bête match na martyr au match qui était ma ponami assez le terrain puis tout après puis to bangate bakambo e bando mkoloni ko seli et télévisionné on a été kaka photo ministère et to banda ministère intérieur ndé puis to c'est kaka ndé ko to pesa date les abisoté na Tanganyika ba bikena zo facilité ba ADF ba kota ne ba Tanganyika a signé ba contrat belo a na société ba ça ba Mercedes ya makame bele alors ba soupçonne so ba lo bela ko na zoé wana gouvernement central bassin qui na zoé à kota innocent zoé a boyaki ba dépêcher même une équipe là au bakene ko na zoé a boyaki kota innocent tout le monde awa Kabila a fait ordre na PPRD cadre de mort à PPRD à kota na kati ya gouvernement ça le code alors bino na côté IDPS côté la muka baza ko se préparer pour na problème koto société si bon se pour na niveau seni kuna pe kablaza ba cartouche bino bozo préparer nini pour na insécurité zo ni selema na niveau Tanganyika pa mamba ka jeune nous na ndolo ba awa bo suivre jeune nous ba okima mais a réussi ko quitter Mbashi alors bino IDPS vous préparer les mwana mboka Antibala la sepeli mingi na mutuna wana la sepeli makasi ce qui total niveau Katanga tant Kabila voyage qui Katanga il faut y ko liboso Katanga ne base à PPRD Katanga ne centrale à PPRD tant Kabila kiti na Katanga ils ont mission na bango à travers Tanganyika na Katanga tant Kabila kiti ba salim dio na bango na bazoé parce que Zoé elle m'a bien préparé niveau Tanganyika ba ko remarquer tout d'abord école liboso na Tanganyika Zoé azo bena no ba étranger pourquoi Zoé bena ba étranger pour que ba profiter occasion ba ADF ba ko trakati ya niveau Tanganyika ba koti service de renseignement au Tanganyika ne azui téléphone à ben gouvernement central awa tu remarquer tant que Zoé azo bena no ba étranger na kati ya Tanganyika ne ba ADF ba zo koti dédé ba PC message Zoé côté l'union sacrée aboueza ils ont choix na yé ba insister abou d'attendre délégation niveau Tanganyika qui était na Tanganyika ou tena Zoé ou expliquer Zoé à côté l'union sacrée esprit au esprit côté pour le changement ya Congo à l'unité l'espérance obligatoire c'est ça la démocratie non ce n'est pas obligatoire comment c'est qu'on connaît au na makasi fa côté ba tuni question ou l'union sacrée était comme un père squad ba forcer était mon mboka Antibala ba forcer était
batangisi yekete contre l'union sacrée parce que autre venait vision chef de l'état tango boy et télévisionné mais après pourquoi boyaki parce que ça plein na bango ya PP d'une voix tanganyika quand tu so ba PP d'une voix tanganyika ne ba zu téléphone ba bengi dirigeant urgence makambo zo sala awa eza mabe makasi to mona bilongi ya musuya banto se bako tana niveau tanganyika ba infiltrer ba ADF bako tana tanganyika ndie ba tini message zoé akitana gouvernement akitana Kinshasa ba tourner makambo ya tanganyika ndie bientôt zo ya na Kinshasa awa ba ko attendre ye après ça mwana mboka na biso kete biso jidi biso kala ke to continue pe perdre na opposition PPD bakuma na kata opposition ceux qui ont très bien les gens kata opposition et kuma kamba vous côté opposition la muka au côté opposition perdre ndé ba ko sala message na bango à travers comité o ya crise ya PPD composé par Raymond Chibanda yende muto liberté biso PPD jamais to kota na union sacrée biso PPD jamais to sala kota na gouvernement ya monsieur Michel D. Oui, c'est bien, na opposition. Mais awa, ceux qui ont très bien moi dans Mboka Antibal, opposition est athée. Attends, bango bakei, opposition est athée. Parce que va perdre de vitesse politique. Au lieu que ba un esprit de changement, bango va perdre de vitesse politique. Parce que politique, exact, li panangu baté. Politique exact monde mususu. Avant que ça ne soit ceux qui ont sali, il faut simba. Ceux qui ont simbité, c'est-à-dire que raté politique. Les gens qui ont perdu, tant que vandi, raisonner, bitumeza makasi. Mais na yobi semwana mboka antibal. Oh opposition bazo sala, bazo opposition bien. Ceux qui basengi marche, biso IDPS, tu mena balabala, na lipa na maboko, na ji to pesi bango, ba meleji ba lipa ba sala marche. Qu'est-ce que nous avons fait? Attends, les systèmes ont été toko protéger bango en douceur, calmement, na point de chute. Tu repères bango J, lipana mwamba na kati. Nde bakosala marche, malem ti. Depuis la bakosala marche la veste. Bien, ba veste, ba marche, bien ti. Après point de chute, tu peux bango sous bien, ba meli bien, ba vandi. C'est pourquoi il faut les vraies oppositions. Parce que aussi que tu es bien dans l'opposition, même le président Martin Fayoul, bien peut perdre de vitesse. Parce que tu as nous fait des routes à les endroits nous des au moins en Bokantibal, mais sur les appelés dans le Congo tout le changement. Mais tout le monde dans ma case tout est changement par force. Faut que Congo va changer mentalité. Na ba homme porté va changer mentalité. Parce que va changer mentalité. Moi en Bokantibal, to kende musika na Congo. To kende musika ma case parce que pour le monde dans Congo, tout le changement ma case pour l'intérêt du peuple congolais, pour le changement du peuple congolais, pour le changement ya rythme. So toujours moi en Bokantibal aux États-Unis, je vais rentrer pour déboulonner le système. Quel système n'a pas Congo? Détournement, Lukuta, Makambo Epele n'a pas Congo. Dès les autres points de changement, le changement de biso, par exemple, c'est que le Makas, moi, Mboka Antibal, Makambo Epele Makas. Ok, merci, Tozaina Ndeko. Dominique Abou, nous avons décryptage d'actualité. Tu comme petit à petit, tu comme on a qui émission biso. Tu sais qu'est d'invité aux États-Unis par Joe Biden. Nini Babeng Sekuna. Merci moi Mboka Antibal pour l'invitation ya Mokonza Mboka Fachi Beto Mukontombolo Mulangwasa Mbula Matadi mutu ke bloqué bantu ebele na kati ya monde politique. Ba pesa invitation d'urgence entre relations bilatérales entre Congo na États-Unis. Akende kuneza masolo ya diplomatie politique. Tant que nous connaissons vraiment pour le dossier de Bosso pour la guerre à Est parce que États-Unis a tout seul dégradation il faut bambil ba quitter le rapide guerre à Est ici là non et aussi à travers former ça moi Mboka Tshisekedi parce que la première télévision dans la campagne était moi Tshisekedi au pouvoir kuna ba vendre Kimia qui est na Est Congo mi ba to vendre pepele pe partout ndé a voyager vers les États-Unis pour la diplomatie politique pour bon ça va commencer dans la Congo il faut commencer mon Mboka Antibal na 2022 mu Kontombolo Mulangwasa a comme c'est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies na 2022 qui c'est un monument tebele ko na kati ya Congo ba matin faut ba agitation l'agitation parce que à travers la vision ya mwana Mboka Tshisekedi Bokeba peut-être comme au roi d'Afrique parce que les latés vimba parce que ma solo les a pépélé changement na kati ya Afrique ils a fati
Ok, merci to ko na suka émission na biso. To ambiki ndeko kabundi wale ça na émission bonina. Tout le bateau ça qui décryptage actualité. Dans la caméra aux en 2 minutes et demie. Question na bossa ko tout na yo. Mot de la fin na yo. Comme ça to chiter ngai là. Merci moi na mboka Ntibal façon de koyambinga na émission na makasi na yo makasi na batin ba émission ebele. Biso tozali poto servir le peuple. Tozali awa na kati ya Congo tozobunda pona changement mais eloko na osenga ba Congolais eloko liboso Congo eza mboka nzambe Congo eza Congo ya nzambe mais eloko so mo Congo ki motema mabe ndezo bomona kati ya Congo mais na osenga na basela nzambe tosambela pona Congo tosambela pona peuple congolais tosambela pona mwana mboka Fati Tshisekedi Tshilombo vision ya sika na kati ya Congo parce que pona kete to changer Congo. Après mandat moi ngoko Tshisekedi ngape na yeka bundu walesa na dirige Congo après ngape yo pe Ntibala kuko dirige Congo parce que Congo eza Congo ya mutu nyonso eza ya mutu moko te de tozale point na Congo ngaye dumika bundu walesa plus de 143 85 091 06 02 plus de 143 85 091 06 02 Ntibala. Ok, merci. Toko Minasuka, Nasuka, émission Nabiso. Tout le bateau t'invité Kabouno Wale ça. Autre ça qui décryptage à actualité. Est-ce que John Numbi a quitté Zimai pour Dubaï? Il y a un poteau libre la biose à dessus les cartes. C'était votre humble serviteur Moïse Monka Ntibal. Merci de John Mboki Bende. Merci de venir répondre à l'invitation. Qui informe ces alliés. Cohésité pour Nagoya, tout Kaboula, Nabande Wala Nabiso. Bon s'abonner. Vous avez besoin de faire un sujet sur poser question. Au combien de numéros, comme tout le bateau. Ntibal à répondre. Zara Pamborabino à faire à s'ouvrir. Ciao. L'espérance obligatoire, c'est ça la démocratie. Non, ce n'est pas obligatoire. Combien c'est qu'on connaît au Canada ma case fa kota. Une question. On connaît sacré te comme un père. Squat bon moko. Ba forcer était mon amour Ntibal, ba forcer était. Ba tangisi était contre l'union sacrée parce que autre venait vision chef de l'état. Tango boy. Et télévision mais après pourquoi boyaki? Parce que ça plein na bango ya peut perdre une vote tanganyika. Quand tu so ba peut perdre une vote tanganyika, ne ba zu téléphone ba bengi dirigeant urgence makambuzo zo sala awa eza mabe makasi. To mona bilongi ya musuya bantosi ba kota na vote tanganyika ba infiltrer ba ADF ba kota na tanganyika. Ndie ba tini message zoé akitana na gouvernement akitana Kinshasa ba tourner makambo ya tanganyika. Ndie bientôt zo ya na Kinshasa awa ba ko attendre ye. Après ça, moi na mboka la biso kete biso jidi biso kala ke to continue pe perdre na opposition pe perdre bakuma na kata opposition ceux qui ont très bien les kata opposition et kuma kamba vugu côté opposition la muka au côté opposition perdre ndé ba ko sala message na bango à travers comité ya crise ya pe perdre composé par Raymond Chibanda yende mtu alibiote biso pe perdre jamais to kota na union sacrée. Biso pe perdre jamais to ça contre le gouvernement ya monsieur Michel D. Oui, c'est bien na opposition. Mais awa ceux qui ont très bien moi na mboka Ntibal, opposition les athées, ata bango bakei, opposition les athées parce que va perdre de vitesse politique. Au lieu que ba un esprit de changement, bango va perdre de vitesse politique parce que politique exact li panangu baté. Politique ezaka monde mususu avant que osali comme faut autre linga sala nini ceux qui osali il faut simba kaka ceux qui simbité c'est-à-dire que rater politique ndé lelo bantu peut perdre tant ba vandi ba raisonner bitumeza makasi mais na yobisa mwana mboka Ntibal opposition bazo sala basala opposition bien ceux qui ba sengi marche biso idps tumena balabala na lipa na maboko na jito pesi bango ba meleji ba lipa basala marche timu kazi mozene ekobeta te ata les systèmes moko ekobeta te toko protéger bango en douceur calmement ti na kata point de shit toko pesa bango ji lipa na mwamba na kati nde bakosala marche malemba ti depuis na bakosala marche na veste bien blaté ba veste parce que marche bien ti après point de shit tu peux bango sous bien ba meli bien ba vandi c'est pourquoi ekobeta te les vraies oppositions parce que ceux qui étaient bien la opposition même le président Martin Fayulu bien peut perdre de vitesse parce que tellement nous fait de route là les andés mususu
nde awa mwana mboka Ntibal masolo eza pepele na kata Congo toluka changement mais tokobunda makasi totie changement par force faut to ba Congolais ba changer mentalité na ba homme politique ba changer mentalité parce que ba changer mentalité mwana mboka Ntibal tokende musika na Congo tokende musika makasi parce que pour le moment na kata Congo tozoluka changement makasi pour na intérêt du peuple congolais pour na changement du peuple congolais pour na changement ya rythme so jour mwana mboka chilomba ke na États-Unis je vais rentrer pour déboulonner le système quel système na kata Congo détournement lukuta makambo ebele na kati ya Congo nde lelo toye point na changement na biso makambo se koleka kitoko makasi mwana mboka Ntibal makambo za pepele makasi. OK, merci tozana ndeko Dominique Abuna ni ça décryptage actualité to comme petit à petit to comme na so émission na biso Tshisekedi invité aux États-Unis par Joe Biden. Nini babengse kuna bana mboka bayepa. Merci mwana mboka Ntibal pour na invitation ya mokonzi mboka Fachi Beto Mukontombolo Mulangwasa Mbula Matadi mutu ke bloqué bantu ebele na kati ya monde politique ba pesa invitation d'urgence entre relations bilatérales entre Congo na États-Unis akende kuneza masolo ya diplomatie politique tant que ndekuna vraiment pour le dossier de Bosso pour la guerre à est parce que États-Unis a eu une seule déclaration il faut bambil ba quitter le rapide guerre à est ici là non et aussi à travers promesse à moi na mboka Tshisekedi parce que a promis biso na kati ya campagne te moi Tshisekedi au pouvoir kuna ba vendre kimia guerre aussi na est Congo mi ba to vendre pepele pe partout ndé a zo voyager vers les États-Unis pour la diplomatie politique pour bon ça makamuso na kati ya Congo il faut makamuso na mboka Ntibal na 2022 Mukontombolo Mulangwasa akomisa membre du Conseil de sécurité des Nations Unies na 2022 qui c'est un monde tebele ko na kati ya Congo ba matin faut ba agitation parce que à travers la vision ya mwana mboka Tshisekedi Bokeba comme peut-être comme au roi d'Afrique parce que ba les laté ba vimba te parce que masolo les a pepele ko changement na kati ya Afrique za fachi. OK, merci to ko pa na suka émission na biso to ambiki ndeko kabundi wale ça na émission bonina to la bateau ça qui décryptage actualité ta la caméra aux en 2 minutes et demie question na bossa ni ko tuna yo mot de la fin na yo comme ça to chitenga ila. Merci mwana mboka Ntibal façon de oyambinga na émission na makasi na yo makasi na batani ba émission ebele biso tozali poto servir le peuple tozali awa na kati ya Congo tozobunda pour na changement mais loko na senga ba Congolais ko liboso Congo eza mboka Nzambe Congo eza Congo ya Nzambe mais loko so mo Congo ki motema mabe ndezo bomana kati ya Congo mais na ko senga na basela Nzambe to sambele pona Congo to sambele pona peuple congolais to sambele pona mwana mboka Fachi Tshisekedi Tshilombo vision ya sika na kati ya Congo parce que pona kete to changer Congo après mandat mwana mboka Tshisekedi ngape na yeka bundu walesa na dirige Congo après ngape yo pe Ntibal ku dirige Congo parce que Congo eza Congo ya mutu nyonso eza ya mutu moko te de tozale pona Congo ngaye dumika bundu walesa plus de 143 85 091 06 02 plus 243 85 091 06 02 Ntibal. OK, merci to komi na suka émission na biso to la bateau to invité Kabundi wale ça o to sangi décryptage actualité est-ce que John Numbi a quitté Zimai pour Dubaï to ya a poto limbo la biso ça dessus les cartes. C'était votre humble serviteur Moïse Monka Ntibal. Merci de John Mboke Bende. Merci de venir répondre à l'invitation qui informe ces ali ko hésiter pour na woya to Kabula na bande wala na biso. Bo s'abonner, vous avez besoin de poser suggestion, de poser question au commun numéro au comité le bateau Ntibal à répondre. Nous avons pas mon rabino à faire à s'ouvrir. Ciao.